bato balelaki au Seigneur jusqu'à quand? Ti mukolo nini, tonton Turbo, ti mukolo wapi? Ebele bato balelaki makasi concernant comédien na biso Turbo, o tobengaka le tonton international, tonton oyo azalaka na ye indépendant, hein? Azalaka na famille libota, na baku pe soki balingi ko bengisa ye, azalaka na ye disponible. Donc bisika nyonso epai ya tonton Jérémy Chabani Aigle, kuna pe tonton na biso Turbo Dingi azalaka na ye disponible. Ebele abatu bandeko nanga babando mituna ba mituna, ebele abatu babandaki ko s'inquiéter. Eza nini? Turbo akati makambo ya théâtre, Turbo ajwaka lisusu te, Turbo aboyi na ye, Turbo abangi na ye, Turbo sikoyo eza nini azoloba eloko te. Bandeko kande boyebi Mama Étoiline ayaka toujours na basango, hein? Ezala basango malamu, ezala basango mabe, na yaka toujours po ezanango musala na biso. Bande konanga kande boyebi, s'il vous plaît, komelanga ka bisiko zolandanga, soki ozana Congo, ozana Kasai, ozana Chikapa, soki pe ozana Poto. Komelanga pe nyonso ozali, komelanga ka na commentaire, toye bana bisika tozaleli. Voilà. Lelo na yeli bino dossier ya tonton na biso Turbo Dingi. Ebele surtout ya batu babande ko mituna. Pour la plupart de gens batikala koyeba position te. Boyebi comédien Turbo azam moko ya ba comédien oyo asalaka ba sortie médiatique te. Azam moko ya ba comédien oyo azalaka na bilobela te. Azam moko ya ba comédien oyo ayaka ko recadrer baninga te na ba page na ye. Ye aza évangéliste. Mingi soki azana likambo koloba akokota na yeka na évangélisation azalaka bongo. Alors la plupart des gens quand ndenge na bando loba babando mituna Turbo akati makambo théâtre, Turbo kaka makambo poison wana yango wana aboyi lisusu kozongela makambo théâtre. La famille mutu nyonso dans la vie, hein, soki okomi pene ya liwa ebangisaka. Mutu nyonso dans la vie soki oleki na ba moment pe ba situation moko boye oyo elingi ezwa bomoi na yo, en tout cas la plupart abatu babangaka. Ezana mutu moko oyo mutu moko te plutôt oya leka penza pene ya liwa azongi akomi koloba keno bisika wana na kozonga ngo lisusu azate. Comédien Turbo, c'est vrai, poison o ba ki kotiela ye ezalaki poison ya liboso te, pe ezalaki poison ya mibale te, ezalaki poison ya misato. Na poison wana eutaki kaka epai ya ba comédien. Tomonaki ya pas longtemps tango banosaki makambo ya poison année passée ya comédien na biso Turbo. La famille tomonaki bandeko, hein, kandenge balinga kopanza na bango batu. Bayaki na vidéo moko ezalaki tournage ya Poutine de l'écriture la patronne à Belleville. Tango kandenge ezalaka bazalaka na tournage, bazana babiloko balambaka na tango a tournage na bango na ba film na bango ezalaka na ba tableau oyo ifo baliaka. Sikoyo après musala nde bavandaka bango nyonso balie. Tomonaki batu balobaki ke poison eutaki kuna. Pour votre information, pona bandeko mosusu bayebaka te, poison ya tonton na biso Turbo etikala kouta na famille libota te. Mais eza kaka comédien oyo atiela ye poison, mais aza comédien ya famille libota te. Aza jara ba comédien oyo bazalaka alingaka te komona Turbo ndenge ajwaka, hein, parce que Turbo comédien Turbo aza moko ba comédien oyo aza l'île talent, hein, il faut to lo bakango, hein, aza na talent ya makasi et puis aza mutu moko aza vraiment sollicité. C'est parce que lelo oyo makambo ya théâtre ekomi nango oh abakouk oh famille bota, mais soki ezalaki kaka no batu ba jouer, mais tomona kaye penza partout eza bongo batu mosusu eza te ke no ya boya ka kokende ko jouer te ajwaka na ye bisika nyonso ba obengisa ye, mais ka ndenge batu bango moko bakomi ko éviter parce que ndenge eza boy Belleville na sila bakomi ko éviter pona makambo pona songi pe eza na batu mosusu babota bango bazalaka deja na songi ya makasi babengisi koto eke kosala songi koto ya ezongi na songi yango batu mosusu babu bao banga so bamoni ke mutu wana jouaka mingi na famille bota na SB moya babengisa ye ezate na SB pe so bamoni ke mutu wana jouaka mingi na SB na SB pe famille bota pe akobengisa ye te.
eza bongo. Mais tonton Turbo aza moko ba comédien oyo aza na ye indépendant, aza prêt ya kosala mosala. Siko lelo na ye na sango moko ya bien. Bandeko nanga eza na film moko ezoya epa ya Poutine. Poutine de l'écriture la patrona. Belvi Kandi azoya na film moko ya kitoko. Na film wana tomona ki présence ya honorable Christelle. Yepe akoza la présente na film wana. Nani mosusu toyaki komona Tonton Turbo. Toyaki komona Tonton Turbo en forme la famille. Botali Tonton Turbo bokumisi nzambe. Otali penza Tonton Turbo yo moko lobi wow, nzamba za bolingo. Oui bien sûr, nzamba za bolingo la famille. Tonton Turbo azongeli botali santé na ye bokotika la kondima te. Boyebi nzamba za munene, eza na ba situation mosusu nzamba lekisaka biso mosusu okomi komituna eske situation oyo penza na ko surmonter yango. Mais nzambe oyo ndima kotia yo na situation wana, ye moko kosala ke o surmonter situation wana. Eza film moko ekozala kitoko, vous sentez vraiment la joie sur le visage de Tonton Turbo. Bo sentir penza ke awa muto oseka. Awa penza muto osepela. Awa penza muto alingi eloko alingi asala shem. Babilo mosusu la famille photo lobaka Tonton Turbo ti abando bela, abando kanisa kaka mukoloni na kozonga sur scène. Mukoloni na kozonga sur scène. Bino moko boyebi pona kozonga. Alingati azonga na nzoto o ezaki akolemba te, nzoto akokonda te. Normalement, il fallait nanu makasi eya. Normalement, il fallait nanu makasi eya, énergie eya, santé na ye ezonga mwa munene na ye. Ekava ye, pour que azongi la musala na ye comme d'habitude. Boyende azongeli siko bandeko nanga. Donc après film auto otala victivement film na biso auto otala pa ya Belvi soke sili o mosusu koya Tonton na biso Turbo akozala. Donc présence ya Tonton Turbo. Déjà balingaka Tonton Turbo, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. En tout cas, boya kwa accueillir Tonton na biso Turbo. Bino moko boyebika nga moko kutuna bando lela na lobi nzambe spectacle oyo kosalima na France. Na le 27 mai 2027. Tonton Turbo azanga. Tonton Turbo ifo azala. En tout cas, nzamba yo kaka kolela bato, Tonton Turbo lelo oyo aye kozongela musala na ye. Tonton Turbo comme d'habitude azozongela na ye musala na ye na ndenge moko ya kitoko penza. Bandeko nanga boyebi ba comédien kande na lobaka chaque jour bango na bango bakomi kobomana. Bango na bango bakomi kobomana. Bazo bomana bango na bango. Pona nini ki mutema mabe. Bomona ki bolanda ki moni mamaka mususu na oloba nga awa na compte na biso ya TikTok nazalaka na ba partie prêté que non nazam to Belvi nazam to sila na linga Belvi makasi. Là je dois vous l'avouer. Ba kuku ki bozali bo silika na binote na linga ka tellement Belvi makasi na linga ka pe sila nazalaka na problème na sila te na linga ka ye na sepela pe na ba film na ye mais na linga ka mingi ba film Belvi pour na monaka e yaka ko éduquer. Mais ya sila mingi ezalaka ba imer okso lingo seka okiko tala biloko kwa sila ezalaka bongo. Bandeko na biso ya théâtre to mona ki biso nyonso réaction ya Vini. Vini ti akende pa ya sila. Mission na ezalaki ko kende pa ya sila longwa Belart production te. Mission ya Vini ezalaki abanda ko jouer na Belart, abanda ko jouer na SB production. Ezalaki bongo même match oyo ya beta ki ndezalaki mabe. Yango bo mona ba poison bisike zo uta. Pourquoi? Parce que amoni abando mona Da Costa zo kendaka ko jouer et pas ya Belvi, asilsi ko jouer et pas ya sila bako bengisa yete. Bako bengisa yepe akepe kuna jouer. Amona ka ba Pierrot Ndombasi tonton Loulou a rekende ne pas ya Belvi a jouer et pas ya sila jouer. Moteme bando sala ye moto. Moteme bando sala ye pasipe. Yango bo mona ki siko ye na côté na ye olie kaka déclaré que naza nanga artiste indépendant naza libre ko jouer nanga partout naza kana problème te ye siko ya komi ko luka ba problème lelo oyo uzaki pa ya Belvi oké pa style ezaka échec po soué na ezalaki a jouer partout mais malheureusement match na ye atikala ko jouer yango bien te yango bo mona bisika penza ki motema mabe ya ba comédien ezali yango bo mona batu mosusu bakomi ko tiela baninga ba poison ezo salaka passe
En tout cas, bienvenue na tonton na biso. Yasika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko ebele ya bato balelaki o Seigneur jusqu'à quand ti mokolo nini tonton Turbo ti mokolo wapi ebele ya bato balelaki makasi concernant comédien na biso Turbo o tobengaka le tonton international tonton oyo azalaka na ye indépendant azalaka na famille libota na baku pe soki balingi kobengisa ye azalaka na ye disponible donc bisika nyonso epai ya tonton Jérémy Chabani Aigle kuna pe tonton na biso Turbo Dingi azalaka na ye disponible ebele ya bato bandeko na nga babando mituna bamituna ebele ya bato babandaki ko s'inquiéter eza nini Turbo akati makambo ya théâtre Turbo ajwaka lisusu te Turbo aboyi na ye Turbo abangi na ye Turbo sikoyo eza nini azoloba eloko te bandeko kande boyebi mama Étoiline ayaka toujours na basango ezala basango malamu ezala basango mabe na yaka toujours po eza nango musala na biso bandeko nanga kande boyebi s'il vous plaît komelanga ka bisiko ozolandanga soki oza na Congo oza na Kasai oza na Chikapa soki pe oza na Poto komelanga pays nyonso ozali komelanga ka na commentaire toyebana bisika tozaleli voilà lelo na yeli bino dossier ya tonton na biso Turbo Dingi ebele surtout ya batu babande ko mituna pour la plupart de gens batikala koyeba position te boyebi comédien Turbo aza moko ya ba comédien oyo asalaka ba sortie médiatique te aza moko ya ba comédien oyo azalaka na bilobela te aza moko ya ba comédien oyo ayaka ko recadrer baninga te na ba page na ye ye aza évangéliste mingi soki aza na likambo koloba akokota na ye ka na évangélisation azalaka bongo alors la plupart de gens quand ndenge na bando loba babando mituna Turbo akati makambo ya théâtre Turbo kaka makambo ya poison wana yango wana aboyi lisusu kozongela makambo ya théâtre la famille mutu nyonso dans la vie soki okomi pene ya liwa ebangisaka mutu nyonso dans la vie soki oleki na ba moment pe ba situation moko boye oyo elingi ezwa bomoi na yo en tout cas la plupart ya bato babangaka eza na mutu moko te plutôt oyo aleka penza pene ya liwa azongi akomi koloba keno bisika wana na kozonga ngo lisusu azate comédien Turbo c'est vrai poison oyo bayaki kotiela ye ezalaki poison ya liboso te pe ezalaki poison ya mibale te ezalaki poison ya misato na poison wana eutaki kaka epai ya bacomédien tomonaki ya pas longtemps tango banosaki makambo ya poison année passée ya comédien na biso Turbo la famille tomonaki bandeko ka ndenge balingaka kopanza na bango batu
bayaki na vidéo moko ezalaki tournage ya Poutine de l'écriture la patronne à Belleville. Tango ka ndenge ezalaka bazalaka na tournage baza na babiloko balambaka na tango ya tournage na bango na bafilme na bango ezalaka na batableau oyo ifo baliaka sikoyo après musala nde bavandaka bango nyonso balie tomonaki bato balobaki ke poison eutaki kuna. Pour votre information pona bandeko mosusu bayebaka te poison ya tonton na biso Turbo etikala kouta na famille Libota te, mais eza kaka comédien oyo atiela ye poison, mais aza comédien ya famille Libota te. Aza genre ba comédien oyo bazalaka alingaka te komona Turbo ndenge ajouaka, parce que Turbo comédien Turbo aza moko ba comédien oyo aza l'île talent, il faut toloba kango, aza na talent ya makasi, et puis aza mutu moko aza vraiment sollicité. C'est parce que lelo oyo makambo ya théâtre ekomi nango oh Abakouk oh famille Libota, mais soki ezalaki kaka non bato ba jouer, mais tomonaka ye penza partout eza bongo bato mosusu eza te ke non ya boyaka kokende ko jouer te ajouaka na ye bisika nyonso ba obengisa ye, mais ka ndenge bato bango moko bakomi ko éviter parce que ndenge eza boye Belleville na Sila bakomi ko éviter pona makambo pona songi pe eza na bato mosusu babota bango bazalaka deja na songi ya makasi babengisi ye koto eke kosala songi koto ya izongi na songi yango bato mosusu babu bao banga soki bamoni ke mutu wana jouaka mingi na famille Libota na SB moya babengisa ye ezate na SB pe soki bamoni ke mutu wana jouaka mingi na SB na SB pe famille Libota pe akobengisa ye te eza bongo. Mais tonton Turbo aza moko ba comédien oyo aza na ye indépendant aza prêt ya kosala musala siko lelo na ye na sango moko ya bien bandeko nanga eza na filme moko ezoya epa ya Poutine de l'écriture la patronne Belleville kandi azoya na filme moko ya kitoko na filme wana tomonaki présence ya honorable Christelle yepe akozala présente na filme wana. Nani mosusu toyaki komona tonton Turbo toyaki komona tonton Turbo en forme la famille botali tonton Turbo bokumisi nzambe otali penza tonton Turbo yo moko lobi wow nzamba za bolingo. Oui bien sûr nzamba za bolingo la famille. Tonton Turbo azongeli botali santé na ye bokotikala kondima te boyebi nzamba za munene eza na ba situation mosusu nzamba alekisaka biso mosusu okomi komituna eske situation oyo penza na ko surmonter yango, mais nzambe oyo ndima kotia yo na situation wana ye moko kosala ke o surmonter situation wana. Eza filme moko ekozala kitoko, vous sentez vraiment la joie sur le visage de tonton Turbo. Bo sentir penza ke awa muto oseka, awa penza muto osepela, awa penza muto alingi eloko alingi asala shem babilo mosusu la famille photo lobaka tonton Turbo ti abando bela abando kanisa kaka mukoloni na kozonga sur scène, mukoloni na kozonga sur scène bino moko boyebi pona kozonga alingati azonga na nzoto o ezaki akolemba te nzoto akokonda te. Normalement il fallait nanu makasi ya énergie ya santé na ye ezonga mwa munene na ye ekava ye pour que azongi la musala na ye comme d'habitude boyende azongeli siko bandeko nanga. Donc après film auto otala victivement film na biso auto otali pa ya Belleville soki esili o mosusu koya tonton na biso Turbo akozala. Donc présence ya tonton Turbo déjà balingaka tonton Turbo. Je sais que vous êtes nombreuses. En tout cas, boya kwa accueillir tonton na biso Turbo. Bino moko boyebika nga moko kutuna bando lela na lobi nzambe spectacle oyo ko salima na France na le 27 mai 2027. Tonton Turbo azanga, tonton Turbo ifo azala. En tout cas nzamba yo kaka kolela bato tonton Turbo lelo oyo aye kozongela musala na ye. Tonton Turbo comme d'habitude azozongela na ye musala na ye na ndenge moko ya kitoko penza. Bandeko nanga boyebi ba comédien kande na lobaka chaque jour bango na bango bakomi kobomana, kobomana bazobomana bango na bango pona nini kimutema mabe
bomonaki bolandaki omoni bamakambo mosusu na oloba nga awa na compte na biso ya TikTok nazalaka na baparti prité ke non naza moto ya Belleville naza moto ya Sila nalinga Belleville makasi là je dois vous l'avouer bakuku soki bozali bosilika na bino te nalingaka tellement Belleville makasi nalingaka pe Sila nazalaka na problème na Sila te nalingaka ye nasepelaka mpe na bafilme na ye me nalingaka mingi bafilme ya Belleville mpo namonaka eyaka koeduke me ya Sila mingi ezalaka baimer soki olingi oseka oki kotala biloko ya Sila ezalaka bongo bandeko na biso ya théâtre tomonaki biso nyonso réaction ya Vini Vini ti akende pa ya Sila mission na ezalaki kokende pa ya Sila longwa Bellar production te mission ya Vini ezalaki abanda ko jouer na Bellar abanda ko jouer na SB production ezalaki bongo même match oyo ya beta ki ndezalaki mabe yango bomona ba poison bisike zo uta pourquoi parce que amoni abando mona Da Costa zo kendaka ko jouer et pas ya Belleville asilisi ko jouer et pas ya Sila bakobengisa ye te bakobengisa ye pe akepe kuna jouer amonaka ba Pierrot Ndombasi tonton Loulou akokende ne pas ya Belleville a jouer et pas ya Sila jouer moteme bando sala ye moto moteme bando sala ye pasi pe yango bomonaki siko ye na côté na ye olie kaka déclarer que naza nanga artiste indépendant naza libre ko jouer nanga partout naza kana problème te ye siko ya komi ko luka ba problème lelo oyo uzaki pa ya Belleville ke pa Sila ezaka échec po soué na ezalaki a jouer partout mais malheureusement match na ye atikala ko jouer yango bien te yango bomona bisika penza ki motema mabe ya ba comédien ezali yango bomona batu mosusu bakomi kotiela baninga ba poison ezo salaka pasi en tout cas bienvenue na tonton na biso ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko